Matondo mingi bandeko balandi topesi bino bambote mingi epai bozwami kolanda biso tata Ngunza na etumba ye toye kobundela baindo ekobanda bongo na éveil ya conscience kolamusa makanisi ya bandeko baindo lolenge moko na moto alali ilifo alamuka lokola baindo bongo balali pongi ya ignorance nde ifo kokumbela bango boyebi po basosola wapi esika solo ezali pamba te atako lokuta lati bilamba to elamba bakomi solo kasi nzoto wana elati eza lokuta moto oyo ayebi akoyebaki aza lokuta ata elamba bakomi original mais soki tisi nango couture nango eza koreflete originalité te connaisseur akoyebaki ezali elamba ya qualité wana te nde bongo bayenge keno na bino baso bana ya walongo fumuki mbango nde matondo ya mbwana totakela likolo na se wapi oyo alingaki tobotama baindo pe apesi biso mabele tonda bomengo koleka mokili mobimba pe loposo ya makasi ya ntina ya kitoko koleka baloposo nyonso na mokili apesi biso bankota ebele apesi loposo moko te bankota oyo apesi biso baindo apesi biso banzoto barobiste énergie ya makasi apesi biso tozobotema mikwa makasi nzoto kolongono apesi biso basaison nyonso même na Congo eza koneige toa na moi à l'abondance bamboka mosusu bazangi mbula bapesi biso mbula bana filika tozongisa matondo na ya biso mfumu wamba mpungu tulendo tonda bezo ni mwana Kongo matondo ya biso mvuluzi longengo ya baindo walongo fumuki mbangu yangi tukula masika lulendo wa lungu ilakaki tia twa lulendo ya kimpa na mbanza Kongo azolaka koya ya zenga mambo kwa mambo mvuluzi ya bandombe walongo fumuki mbangu mtaliki azati ya yambo pe ya suka matondo sumi na bakoko na biso babotaki baboti na biso po biso bongo tobotama baindo na mabele kitoko na loposo kitoko na mokili na biso ya kitoko mokili oyo ezalaki ndakisa bayebanso bakopie balandi biso nde bakie kodevelope na mabele na bango bazongi po bakosa biso matondo na kolamuka na biso bana baindo bayi balamuki bazokoba kolamuka pe bayi bakolamuka matondo na balongo babundaki etumba oyo biso twaolanda bitambi na bango matondo mingi matondo bana ya bilaka bana baindo lelo bongo na manaka bapaya toza bongo mwa misato na sanza ya 12 donc suka ya manaka na bango nde bongo koto 2 na tuku 2 na mitano wapi mobu toza nango na manaka ya bapaya lelo bongo tozali le 3 na ebengeli na bango décembre 2025 nde na bongo toye lisusu liboso na bino mpona kotalisa bino penza mingi mai ekoleka le 4 oyo nkumu ya ekolo Congo Mbuta Chilombo Tshisekedi akoya na nkumu ya mboka Rwanda Mbuta Kagame po basigner l'accord de la paix na présence ya ba chef d'état mususu ya sous région bakoya 5 ou 6 mais mingi 5 bakoya bazala ba non to ba témoin kasi ni tolingi to lamusa makanisi ya bayi ekolo toyeba ete
liboko ya mokonzi ezalaka sacré. Yemo mokonzi aza sacré, quel que soit le cas. Loboko lisusu plus sacré. Po soki abeti liboko na mesa makambo mabongwanaka mokonzi. Soki alakisi musapi keba mbeba eza na nzela. E soki loboko ya mokonzi esimbi biki po esigné e aza koengage lobby ya ekolo, aza koengage bavie ya bato oyo baza na bomoi na mokili ya mosuni na be baza na mokili ya molimo. Donc elobi ete aza koengage mikongo na biso oyo bana baza na mikongo nanu baye na mabumu ya bamama te, na be baza na libumu ya bamama ya ekolo oyo azokamba. Aza koengage avenir pe devenir na bango. Donc aza koengage kozala na bango pe lobi na bango. Et eza responsabilité makasi. Au-delà ya ba tendance politique ba nyonso oyo ekoki kozala e tozali kobundela baindo. Tozali balobeli ya baindo e tozali énergie ya baindo. Tozali pole ya baindo. Tozali nzela ya baindo. Yango tobengi ngunza. Ngudianti. Ngangunza mayele ya baindo. Toza kotala makambo mais okoyebisa mutu oyo alali pongi eske akoyoka yo. Mato ezali, oui, mais pongi na ye eza empêcher ayoka. Ni peuple congolais, en particulier en général peuple africain. Quelques peuples déjà basé à Kolamuka, mais peuple congolais, pongi ya mabina, pongi ya baloyembo ya miziki, pongi ya kwiti, pongi mingi ya ba église et makasi lisusu pongi ya politique pe pongi ya intellectualisme occidental. Zaba pongi oyo moindo alaleli, il faut koningisa 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 koningisa. Nangonga déjà tokende 21h45. Mais toza obligé ya koloba ba danger oyo za ko gete biso baindo. Et kozala mien toza la preuve ya maturité. Fumukimbangu na mbanza sanda zoloba, il faut une longue période. Il faut ngonga molai po moto moindo bonga zo maturité spirituelle. Mais pas aux maturité spirituelle, il faut za nakati ya spiritualité ancestrale, nakati ya kimbangisme authentique. Ndenge kaka ba dirigeant politique na biso et baza détaché na spiritualité ancestrale oyo bakomeli bankumu na mboka bazokamba bakabwali na mupepe ya Congo na mai pe mabele pe zamba ya Congo e bakozwa maturité ndenge nini ata balali yo mbala baza musika. Donc ba dirigeant na biso bazo continuer kozala na état ya infantéisme. Donc na lolenge ya bomwana izokoba. Je pense général to colonel officier Jean 7 abaki avant après l'indépendance égale avant l'indépendance. Donc tu dois continuer ko honorer maloba wana inconsciemment parce que toza na bonzambe ya bapaya. Tozo mona mokili na travers manette ya l'Occident. Elingaki ezala malamu soki bayokaki longi kia bandombe oyo fumuki mbango alakaki fumukusu kiambu nzala mpanda nango. Atako kombo eza ko sepelisa bino te. Atako la personne aza ko sepelisa bino te. Mais maezo bima na munoko na ye. E bakoko na biso baloba munoko wa mukolo ezolumba solo. Elumbaka solo. Mais makambo ebimaka. Makambo ya ntina nde basimbaka nde basalelaka. Tosangana. Toza liboke toyokana. Tokokaki koyokana biso bana ya Congo bana ya Afrika.
sans pour autant toya Washington oyo lelo tozopesa pasi ya nord na ba oppresseur na ba colonisateur na ba multinationaux et ba continuer ko exploiter Congo à l'infini. Minerai ya Congo eza ya ba congolais à l'éternité, mais ko engager exploitation ya minerai ya Congo pona kimia ezonga. D'abord la vie est un combat, il faut to bunda bakopesa yo kimia te, mama papa aboti yo ata tikeli yo bozu, mais faut bunda po o maintenir fortune wana po o continuer ko prospérer za etumba mokili. Tokoki te koluka to pesa minerai à compensation bakumbela biso kimia. Américain moko te, l'homme blanc moko ta kondima kufela nègre. Pe to yeba penza boye. Moto pembe mundele malamu azalaka te pona africain. Soki aza pona ko exploiter énergie na yo, ana bénéfice moko pana, mais amour vrai ezalaka te. Donc kumu ekolo ya Congo eba na responsabilité oyo ata azongi mokila molimo ekolanda ye na tombe na ye. Ana devoir sacré ya kokolisa kombo ya Papa Tshisekedi oyo abundela autant des années pour asala kombo. Et kombo ekoki kokita na a un clin d'œil kombo pe ebebisami pe ekiti pe echolami. Donc ana responsabilité ya ko maintenir kombo ezalaka likolo. Tout ça la preuve ya maturité spirituelle. Mboloko akanitaki bazosala lipate ndenge basalaka bango na bango ba mboloko asala erreur akotisi nkoi. Zoka le bake kobata bazokimana lipate pa inkola landaki moko wana azonga te. Et pa pe akolandela mosusu akozonga pe te. Savimpi soutenu na bango impérialiste mingi pena Washington, même kolo qui est avantage na bango intérêt na bango silaki te bisor na ye. Lelo Navalny opposant ya Poutine excité pa ya ba occidentaux et azongaka amener combat ya opposition na kati ya Russie. Asuka wapi Poutine allié. Mais Poutine ango bayambiye na Alaska, bayambiye na Alaska et famille wana na mwana na ye kaka bazwa kimbongo za haute trahison. Prince héritier abomi journaliste o bandaki penza pro-Occident na bantere na bango ba dérouler tapis rouge na Maison Blanche bayambi prince héritier Arabie Saoudite. Tozwa maye so ikutu comédien Zelensky na Ukraine 28 points oyo po bapesa ye kimia, mais eza ko penche mingi na koteka ba minere ko hypothèque mboka na ye e aboyi yango e adevie yango e bana baindi bakolaka na sagesse na mayele. Tobotamaka mayele, tobotamaka na sagesse. Donc wana devoir sacré kumu ya ekolo ba conseiller pe y compris na bino wana responsabilité ya lelo na lobi. Mutu o alingi bana na yo te tande baza ko expulser ko refouler ba immigrer o bazali bana na bino ya ekolo bozo kamba mais tande bazozongisa bango na mépris na kochola na ba green card bazobotola eza suna valeur te. Et l'Occident akomi na momani ya kokita eloba fumukusu kia muzala mpanda na ngola longi ya bandombe oyo walongo fumukimbango alakaki fo longo aya po
enseignement et préparer biso na prospérité na abondance. Boye binde yango wana walongo fo mukimbangu azokola kati ya baindo. Soki toko yoka na musuni boyete ata na ndoto tolota ndoto ya bakoko po toyeba responsabilité pe vocation ya Congo. Vomie toyoka na biso Mbutananga aza mwana mboka moyindo congolais. Mbuta Kabila mwana mboka moyindo congolais. Mbuta Fayulu mwana moyindo congolais. Et puis bango nyonso tosilisa bakombo na bango te. Il faut toyokana entre nous. Toko empêcher porte au mongunya à côté laka. Toko empêcher. Toko kite ko kendi bayokanisa biso. Pamba te na makambo na bango babengaka biso te. Koi akoyokela mboloko mawa te mkola koi tiakaka mawa yena kokufa na nzala na ye po bilei na ye ndeza blanc kawo ya Afrique eza traité ne pa bato oyo osenga susu la paix. Soki bapesi bino kimia bango bakufi. L'Occident a komi na apogée na kokita na ana projet ya mataki ya komi na déclin na ye azokita. Tumukuso a lobelo komoko ya tina ba mataka nzete te oyo bazokata. L'Occident lokola nzete bazokata pa tata mokeli vouloir ou pas akomata lisusu te. Donc eza honte pour toute la race. Ba 60 ans, ba 65 ans, tokende ba 70 ans ya l'indépendance. To continuer kozala na kibumwana bakatelaka biso makambo te. C'est pour vaincre. Des ordres na biso, passe na biso, il faut biso to banda ko traiter ba problème na biso moko. Congo eza clé. Pour fungola fute bien. Tata Sunga makile bakoko etangaki na mboka oyo, l'esclavagisme ezo continuer sous d'autres formes. Pasi na biso zali kozala musika ya spiritualité africaine kopesa fumu kimbangu mukolo. Soki toyebaki fumu kimbangu ata 1% e ba erreur mutuka ekosala eza fatal. Tokoki ko légitimer moyibi te. Mutu ya maboko milai opesi luku mofandisi e atete maboko na poche alongwe moyibi. Alors iboka mokondeza sacré ba conseiller botikali ba congolais à l'éternité. Bolingo ezala no entre biso na biso bolingo ezala. Toluka ba solution ba homme sage, ba homme intellectuel, ba homme intelligent baza na mboka Congo. O baza ko valoir plus que pas que la solution. Tata mama tosenga na bakoko na kombo ya fumu kimbangu kambo motapokana tata mokeli balongo te bakoko fumu kimbangu akosukisa matondo mingi matondo mokakozwa moto bakosala ekosimba te po basu na ngonga ya chance te kimia ekoya na nzela wana te baye kolukana Washington awa na l'Occident na bureau val solution exacte solution c'est pas ya walongo fumu kimbangu biso moko bayindo bana Kongo.